bien, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, naïbi que vous êtes toujours conscient. C'est parce que vous avez que monde école les seul magazine. Pour que ça vraiment actualité, mon solo, et là temps vraiment réel. Même si vous avez Mikolo Oyo, Kinshasa, République démocratique du Congo, à Koningana, dans le processus électoral. Mais les gens en est que beaucoup, qui vraiment confiance dans le parti politique, dans le recouvrement politique, qui va financer de manière que les candidats députés na ba ndiko biso communal ba zomo possibilité ça ba ya mener ya combattre ba campagne na bango malheureusement et ça limité ni ba kalisa ki maintenant na yebi minga to ba piquer ba crise parce que mon ezati mais ba vraiment ba yebi que bazali aussi ban na vraiment ndaku ba ba population peut avoir confiance malgré mon ezati ba inquiétude parce que toujours rêver à chaque fois conseil c'est congolais to ba ke malgré le automobile mbongo tambisamité ouais, allez dire personnellement dans ce pays Makassi. Parce que Congolais ont baqué. Exactement, on peut ça 5 ans pour la polo. Exactement, on peut ça 5 ans pour apprécier Soso. Il faut que ça 5 ans la conscience donc que Moutou Oyo, il est réellement pour défendre l'intérêt de l'Angaï. Donc maintenant, l'électorat au Togolais vraiment qui sont les vrais et qui sont les faux. Et qui sont les faux. Mais malheureusement, Bakassi, on travaille depuis le temps à Mobutu. Le temps le roi de Kabila. Le temps de Joseph Kabila. Mais maintenant, en fait, c'est que Bazou Bambongo est belé. Après, pour embrouiller Bino, population de la Bissou à Congo. Boké Balabango. Botou la Bango. Pendant tout ce temps, vous salini, vous faites pour l'intérêt de la Bissou. Alors, toi, c'est au moins 80% de l'institution en Boka est animée de la Bilongi à Sika. La mentalité à Sika. La conscience à Sika. Le coup, moi, en Boka, on a un Boka. Jean Bikaï. La Bissou Kadi Mambikaï. Jacques Bambika Azali, candidat député provincial, la commune alimentée, le long Sika, conscience Sika, comportement Sika, Makambo Sika. Avec le monde, on peut s'arrêter pour l'ôter. Avec le monde, on peut s'arrêter. Mais bien, on peut s'arrêter. Mais du moins, il y a moins alimenté. On y a des Sika Botami, on y a des Sika Colonie, on y a des comportements dans le niveau de la communauté que vous vendez. Il y a des églises, il y a des Ninga Bokoli Botani, on y a des comportements. Vous pouvez faire confiance parce que numéro 53, la commune a liberté de défendre l'intérêt de la bine. Vous avez besoin de l'Ongabongo. Vous avez besoin de embryo, on va faire le soso, on va faire le puta, on va faire le polo. Dis-moi, c'est 5 ans, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va 10 000, 20 000. C'est parce que vous avez le sous. Tout voter ici. Moi, je suis Jacques Kadimambika, bon. Qui m'est allé, Papa Alain Dewa. Est-ce que la macasse, c'est un moment vraiment chaîne pour s'engager au but que on vie nayo pour sacrifier la kata pour l'intérêt à Mboka. Pourquoi au bout il faut dire que on s'engager pour l'intérêt à Mboka. Vraiment ezali pour nangai sengo et aussi ezali pour moi esengo ya ozala awa na plateau nayo je pense que ezamba libosote eza esiko diana mesani. Très bien. Vraiment avant de répondre à la question, je saluer bande konanga ba papa, ba maman, également ba jeune. Il y a limité au bazali côté branché na la chaîne de télévision pour na kolanda biso to ba na kotali sabango maye o tozali nango pour na commune ya limité connaissance o tozali nango et aussi na cadre même ya salutation na nazo continuer pour nous saluer nos autorités morales Nabiso, président national et force des patriotes, je cite, honorez-vous la Kabbalah, naba collaborateur naïnion surtout, entre autres, Yves Bilé, Ken Bamonia, et aussi CG Benjamin, sans oublier Papa Kant. Et aussi, na cadre wana nazo profiter aussi pour nous saluer Romain Mbouta, Juliette Bakambala, ainsi que Fiston Bongongo, ma collaborateur fidèle nangai pour toujours collaborer na bango et aussi ma base nangai surtout ya limité nazo pesa bango mbote et aussi nazo bisango été baïbana pour se pencher sur les jeunes pour la législature quand où tu vas introduire élection bien sûr batwa na baya kande bazoya mais soki ils ont voté sur base peut-être bambongo bien bapolo et kozala vraiment malamu te pour l'avenir ya mboka. Alors so toujours voter utile bato bakoki komema baposa na biso ba besoin o tozali nango
na niveau moko ya likolo po ete ba solution eyebana kopesama na kati ya ebisika tofandi tokozala malamu. Vraiment merci beaucoup Alain. Jacques Kadima Mbikai, numéro 53. Absolument. Candidat député provincial à la commune à Limité. Absolument. Côté la commune à Limité, il y a des commune moko munene d'abord, ils appellent ba acteur politique à Makassi. Surtout dans la tala qui d'abord lancement officiel de la campagne au second la carte Kingabwa. Ma belle eux a considéré n'habité que officiellement. Ils ont considéré le cola. Ma belle a Jekoko Mulumba. Ma belle oyo oyo ngambo ya mombele okomona kuna boda motemona pe apika dans la peau ba oyo ba poids lourd ba boni déjà moi trop ba kona mambo ba belé les populations ba comment le cola moi influencer ba sentiment ebelé ba créer moi ba kirim sous soba qui ba se défendre bango mais le o Jean Kadima Mbikai andini à côté la kati ya masolo elongi ya sika na misala ya sika na comportement ya sika pour agir classe politique ozo banga ba poids lourd wana. Alain, vraiment merci beaucoup. Nandenge pour le bindingo tout le bawana. Malheureusement, au personnalisé émission Tangi Batu vraiment ilo moko na banda linga. Non, tout ça moment campagne to va coûter ça permis. Va coûter ça permis sauf que au fin la moto de père que justice et ciao maboko. Mais quand on la vérité, vous avez les droits. Ben je pense que pour nangai na mona ka polorté. Très bien. Poids lourd et sa population. Population de poids lourd. Parce que Moutou a sala gabiso et sa population. Voilà. Bateau au Tangawana. Parce que bateau va sala depuis 2006. Votaï Bango 2011, 2018 également. Le 2023. Quatrième mandat. Maintenant, biso ba population limitée. Tout mitou na maintenant. Bateau est depuis Tobanda Tinda Bango. Et là on est ba même na limité. Et là, on est vraiment tout le monde parce que moi, l'élection tant que ça, les accords côté ce qui problème les arana babisi comme boy banini ba sa solution. Ba problème entre autres environnement et banzela na banini. Maintenant, tout mituna depuis to banda voter bango changement ni ba même na limité. Est-ce que ba qui koulou nana ba anti-valeur miso ceci là na limité. Mais pourquoi toujours pour renouveler confiance na batouana. Vraiment Papa Alain, nazo profiter également pour nous ça bande konanga limiter vraiment ceux qui ont voté, to voter ba komboté parce que ba kombo na biso monde ba population de muto sala kombo. Et poids lourd existe raté pour nangai poids lourd et sa population ceux qui a décidé et tira la bongo. Alors yango anende to sengi na population ko te yambala oyo ba ebana pour se pencher le sous-souté sur ba combo soit sur banane parce que toujours tinda bango toujours mona solution moko ya malunga izo pesa maté ba se pencher maintenant sur les valeurs et aussi sur bato oyo ba yebi vraiment limité parce que ngai yebi nga très bien limité c'est moi limité et pesinga tout alors nga pe na kolinga peut na ndenge na postuler na députation provinciale na limité Jean Kadima numéro 53 peut na confier ou bien na pesa limité oyo nazali nango o limité a pesingai na kolinga pe na zongisi la bango yango na ndenge na postuler na limité côté bande konanga bayi basi na ko se pencher sur nous pour tozongisi la bango wana parce que nga na yebi limité très bien limité eza na point moko te o na ebité na ebi mombele po na fanda kuna Kingabwa mabele na ngai ba masiala ndanu salongo résidentiel industriel mososo grand monde vraiment limité c'est moi limité zangai pesinga tu ngape na olingate na décevoir bango non toko par baloi parce que nga na ozala mulobe na ozala mukomi na okoma et aussi na contrôler parce que tant on a zo ba contrôle na zo tala et aussi ba oyo utai koleka na législature na ba service misus oyo zala ki lancer le ba kitoko bopeto ba nini wana alors babiloko wana pona ngai ezaki ba initiative moko bien malgré que etamboli na ndenge esengela matérialisation ngo bezaliti na ndenge malonga ti oui etamboli na ndenge esengela kite parce que parlementaire na biso asalaki musalo esengelité parce que musana bango eza contrôler vous avez des moyens aimer vision ezaki kitoko oui vision vraiment ezaki nango bon mais kati nango
et y a qui répondre parce que ceux qui sont condamnés sur wana na ko condamné ba parlementaire ma biso to andot parce que musana bango za contrôler gestion ya ville balancer à service wana ou ba lokota ba sachet pour ba keteka pour ba teka le service qui to je pense ba teka lango alors c'est nene ba sachet wana ba banda ko somba ngona combien kilo nango ezaki combien alors que ba biloko wana ezali activité moko où ils ont créé ba emploi d'une manière indirecte et pas population. Maintenant, bozo teke la nani bozo mutokolo azolo kota ba biloko wana ba sachet wana na ba nini pona oketeka 1 kilo na 200 francs et bisanga. Est-ce que 1 kilo na 200 na okozo vraiment tant ya banda lokota ba nini wana pona 200 francs à chaque fois tant ozolo kota pona kilo. Non non. Yango wana soki tozaki vraiment na batu oyo ba yebi ba lingi vraiment biso. Nini wana peut-être balinga ba chata 5000 francs parce que so tche 5000 na kilo moko il a créé emploi d'une manière indirecte et aussi il a qui financer la population et également ba nini banzela il a tout monde ba sachet ba salité parce que les loyo ils chassent et loko ezali vraiment mingi ezali ba salité auto zo mona lelo ezali ba salité alors ceux qui ba créer vraiment ceux qui service wana ba financer kiango na ndenge sengeli et que ba parlementaire na biso ba contrôler yango très balandela yango très bien les loyo quand même d'une manière indirecte emploi il y a se créer et belé et aussi ba makamisusu ba auto zali nango auto pour ça dans l'avenir mais côté surtout nous le bawana le oyo puis aussi tambu ça va papa ya bijamboka. Mais comment on a tout que là, normalement, volé dans parce que la c'est là qui lancement officiel à la campagne de Kingabwa. Kingabwa, le tamboli, en tout cas, vous dites Kingabwa est encore trop sale. Elle saleté ma casse. Absolument. Surtout qu'il fait banga musura mon soso. Si vous voulez, mais si n'en parlons pas. Mon bel couteau, là, mon bel mobimba. Saleté ma casse. Mais état que Jacques Mambikaï, je sais, là, après ça, confiance, parce qu'il faut le parlement du milieu provincial. Par rapport à l'hôtel Bopeto, dans ta commune à limiter, nous osons pour envisager au salaire de la souvenir, oui, Jacques Dimabikani et Lina Bissou numéro 53. Non, pour Nanga d'abord, les alliés pour renforcer service, il y a environnement, pour renforcer l'environnement. Parce que l'environnement, déjà à la base, il y a une nuance. La stratégie, il y a ma casse aux alengours, qui est le haut, qui est. Parce que la population, la population, d'ailleurs, parce que si j'ai mal le mot zalango, pour permettre de renforcer ou réussir nango. Non, et le quoi bosso ezali d'abord pour créer structure moko. Structure wana et ko engager, to ko engager bana limité, bana mboka, bana Kinshasa, to ko engager bango. Et maintenant, to ko déployer bango dans chaque avenue, dans chaque quartier pour être bana ko longolela biso ba salité wana. Mais maintenant ba salité wana tant ba longolango to neni to biso to ko financer bango de sorte que tout ba salité wana était comment ba tant ba salité na je fais allusion au sachet na ba bouteille en plastique o ezo sala o ezo bébé ça de la rivière partout quand banzela partout banzela na biso parce que ndé loko d'abord o ezala ba biloko wana soki lungo na nzela lo misuso yo ezanango. Donc vous croyez qu'à travers les visions, on a qu'on permettre que la sécurité est un peu diminuée? Non, en dehors il y a wana, oui, en dehors il y a créer service environnement et aussi to renforcer service à hygiène parce que na yebi na tango to banda ko kola na époque na tango to banda ko kola et aussi ba père na biso ne banda be biso histoire na époque akala du métier sur la ngombe ezala qui était vraiment liboso lupango na yo soki bakuti matiti salité ba okanga yo eza biloko na tozo constater ngo le loté alors avec service et environnement abanda contrôler chaque avenue chaque quartier de sorte que mutu liboso lupango na yo se bakuti salité so bakuti banini il faut qu'il ko répondre c'est-à-dire ba otinde lo batu peut que répondre pour na ba salité maintenant avec ça ce qui token na logique wana au moins que non chaque lupango et kozala propre libanda et aussi na banzela minene soki okabolata nzela wana katikati ngambu na ngambu peut-être 5 mètres 10 mètres de sorte que du bosso kaka ezala propre ezala très bien
très bien. Et aussi, service environnement, il y a hygiène de naoto le bas, on a pour renforcer en gros, parce que les alliés, biloko, ils ont touché plus notre santé. Notre santé. Et ceux qui ont renforcé aussi service et hygiène, c'est-à-dire pour employer les sous pour les services et hygiène, n'a évité ce existant. Mais je pense que Mbongo il m'a rappelé un service wana. Est-ce que Moussa les seuls m'a vraiment n'endengue c'est mieux? Je ne pense pas. Alors pour renforcer en gros, to bengi, to engager batu misus, batu yasika, pour être bango, to doter bango maintenant mission, n'a pas objectif, il y a quoi atteindre. En dehors de ça aussi, to en dehors il y a repérer ça bango, ba objectif, to financer bango parce que voyez que le bas onions tout aux loba, mais matérialisation, applicabilité, il faut maintenant moins financement. La promesse, ça moins matérialisation, c'est ça les mains. Oui, absolument. Yango nende pour vraiment tout se décider, pour tout postuler na carte pour tout moni vraiment, pour constater que la population a lembi batuana, a lembi batuana depuis bazo tinda bango sou nini na bazo tinda bango bakei ti kozonga na bango kaka après 5 ans neti moment oyo bazo ya ebele na limité tozo ya bango na bato vraiment totikala au mona te baye kaka baye kaka po na bavoi na banini après avoir après avoir être élu directement bakimi bango yango nde mingi nazo senga bana bandeko nanga limité ba papa ba maman de sorte que ba se pencher sur parce que un législateur, un parlementaire azali mutu oyo fanje sika wana akole sika wana ayebi pasi ya sika wana lokola ngai limité na otu ko yebisa yo ke limité c'est moi limité pesinga nyonso na pe na olinga te na décevoir limité na loba te na zongi c'est vraiment limité o nyonso tout a pesinga maye le boanya na nga nyonso na zana ngona opesa ngona limité ya hygiène pour que soki environnement ezali propre makambo nyonso to ezali ekoleka parce que environnement et ko engager batu et ko batu wana ba ko engager si la main d'œuvre bazala mami bakota la carte alors population là ba uzami sala oui batu bagene kasi et ko créer ba emploi ba population ba uzala engager phénomène kuluna o bozo kawana et ko diminuer parce que mutu tango azo mimona tongo tipo kwa fandi azoli eteni nité azana eloko te et ko tinda ye kaka akeyiba alors ce qui to créer to pesi bango misala ba kobosa na ba activité wana ya kikuluna vraiment quand on a utilisé ce phénomène que va pèse biso confiance donc yeba na neutraliser sans problème très bien neutraliser en côté na ba track na ko beta na nini non asa mutu a comprendre donc ça les man bango na ba misala wana ndeko sala peut-être bakoma na ba occupation ba yeba na ko fanisa pe mabota na bango. Merci, très bien. Nous sommes toujours en train de parler avec moi, Namboka. Jean-Claude Mambika Azali, candidat député provincial à la commune limitée. Numéro 1, ils allaient 53. 53. Donc, il y a des limité. En tout cas, Oyebi, la réalité, il y a des bangonde, bakolo limité. Or, quand limité, il y a des populations. Cette population, si j'ai un bic rouge, je te boyo, on s'appelle société. Papa pour succès ça va pas me kokoya tout en tombeau ça confesse batasika parce que les métiers c'est un changement c'est ça la mboka Jean-Claude Mambika et tout sur la candidat député professeur numéro 53 pour passer confiance pour voter pas limité en tout cas la 5 000 pour voter pour limiter les vraiment un peu changement de longue asika dans ma c'est ma candidature mais avant de se rendre parler tout que dans niveau régime n'est pas moi mboka écrit de ma tête tout à comment est-ce que à ça qui lance ma campagne là ça va activité on va mener micro les activités au Cameroun, à l'autre côté, il y a des activités pour conscientiser la population. Là, comment c'est que ça se trouve à vote utile et non à vote à sentiment. C'est parti la régie. Candidat député provincial numéro 53 na limité, Jean-Claude Mambika a salaki lancement officiel ya campagne électorale naye mokolo ya dimanche le 10 décembre 2023. Mokolo ya ngobotu nanga nini putulu mataki makala moto kitaki a salaki mobange na carnaval atambolaki inde na commune ya limité kuna na quartier Kingabwa elongo na ba papa ba mama
pe bilenge o batondisamaki na esengo ya koakompanye pe ya koankuraje ye. Batondisamaki na esengo botunanga nini komona jeune leader ya modele ya boye atonda bwanya aza mutu malamu asalaka makambo moko ya kitoko oyo esepelisaka bapapa na bamama ya Kingabwa. Le numéro 53 ye azalaka toujours pembeni na population na ye. Lokola masolo elekaki kitoko biso pe magazine bonda ekolo tozalaki nzinga wana boyoka ndenge ye moko le numéro 53 Jacques Dima ndenge abetisaki mbonda liboso ya caméra na biso. Non, vraiment message on a koyi kopesa bango ezali ete bayeba na coopérer choix bayeba na kosala choix rationnel. C'est le choix rationnel ezali choix ya voter jeune oyo azali na valeur et également o ayebi ko circonscription na bango parce que limité ezali monene depuis kala tubanda au mona ka batu bazoya limité bazoya mais après kozwa ba voix bake na bango mais suite et zoyibana te lelo totamboli yo moko moni eza ba bisika misusu esengelaki ba makadame kota banini mais faute peut-être ya bato tozotinda toujours se retrouver que non peuple population limitée aza lokola population moko azo vivre aza na tata to na mama te na yango bana Kingabwa pe ya limete mobimba ya bino candidat yeyo le numéro 53 Jacques Dimambikai bon continuer na kosala ye confiance parce que ye aza vrai leader azalaka toujours elongo na bino pe bosala ye confiance botia ye maboko pour que akende kolobela bino kuna na parlement yango biso awa to beteli kambonda pou po ye aza vraiment leader ya solo. De retour sur ce plateau exceptionnel ya Mbonda Ekolo, magazine d'actualité au terme de l'homme Mboka Jean-Claude Dimambikai, candidat député provincial à la commune limitée numéro 53. Vous l'avez dit quand même, activité pour Mboka Zali Kosa, Zali Elongia Sika, la politique. Au niveau de l'institution, Zali Elongia Kala, la commune limitée, moi la limitée, à Botami, à Koli, à Tangi la limitée, donc entre les témoignages des Zali, ébélé. Alors c'est la noire. Pour voter, pour défendre l'institution la bino. Bon, Mboka Jean-Claude Dimambikai, il te dit que tu es un macambata, mais tout sur le petit qui vient à Soukama solo. On a d'abord la caméra les alliés. Vous n'avez pas mon Mboka, Wilfried Samba. On a mis la population est limitée. Pour cela, pendant 1 minute, on a lancé un message beaucoup poussé, mais un message beaucoup la force. Pour que permettre réellement que, base à plaisir, on a sentiment qu'on peut se confier aux alliés pour le cas solo la banque. Ok. Vraiment bande onanga limité ba papa ba maman vraiment ngai webino Jean-Claude Dimambikai candidat député provincial numéro 53 vraiment nazo ya epa na bino pona ko senga na bino boyeba na ko voter biso bo se pencher sur nous et surtout les jeunes parce que toyebi ba élection isalema to vota a rendement nini eloko nini tosi tozona ba élection tosala eloko moko te bato wana tozotinda bango après bazongeli biso na eloko moko malunga te na bamanduki na bamini mais lelo oyo tondimi otoke représenter bino botia biso maboko botindika biso po ete toke elobela bino toyebi ke ngai naza mwana limité nayebi posa limité nayebi oyo limité azali nango bosenga soki esalemi ete botindinga vraiment na kozana esengo également na ko rendre bino na oyo nyonso surtout bokozala nango bosenga bato wana tovotaka bango tovota bango sur base ya babilo omo boye peut-être bapolo bani ngande naza boye na bapolo te na million ya opesa bino te mais o naza nango ezali mayele na connaissance limitée. Voilà, et ça gagne dans le bagarre toujours que pourquoi ça a la limité, pourquoi ça a bangoté. En tout cas, moi la limité, ça le choix utile. Moi la limité, paie sa confiance dans mon tour de talent. Comment on a terminé n'était que yende ça n'est pas comme un ngazawana. Avant de sortir qui est, au moins qui a comme le social bakati ba pour aller au point là c'est le présenter à 0. Mais yende ça c'est comme nene. Tala c'est comme dans. Ba zone mieux pour sanctionner. C'est ça le bon moment sur la population, limité pour sanctionner. Si nous avons ça, ça dit, on va faire 6 000 comment on va le limiter, comment salité, impossible, limiter comme la limiter.
Alors, tout côté de l'Ongasika, le cas Jacques Dimambikai, on a dit candidat député provincial numéro 53. On a eu chance, voilà, peut-être à travers Bango, tout le monde a changé, moi, je moi, je me retrouve dans la souka parce que tu es des combattants. Autant la caméra n'est pas Wilfried Samba, juste 30 secondes, caca. 30 secondes juste pour te clôturer. Message de relancer, c'est quoi, souka? Oui, message, c'est ça, juste que vraiment, bande va limiter. Tous les laki, on a Makambuto Banda au monde. Mais moment et Pessamil Biso Yangon, il y a sanctionner à Toana, Oyo. To tindagi tomoni rendement na bango ezali na attente na bisoté. Alors moment o epesameli biso po te to sanctionner bango. Yango nde na sengi bino na ilboso na bino pona o senga bino et le 20 décembre na tongo o lamuki o sokoli o zui carte na yo OK na esiko s'enrolaki o voter biso. D'ailleurs même na oti Hollanda président Yaseni alobiete carte na yo ezala ezomona na te soit te bungi kendeka na esika o s'enrolaki wana ba vérifier combo batali soki ezali directement au voter ozala na carte ozala nango te kende na bureau au voter numéro 53 ezali bungi soit toza nango na maboko soit ezomona na te kende na bureau au voter numéro 53 c'est le changement pona bandeko nanga ya limité bato wana eza na mutu moko te ou à l'équipe population na makasi biso nde bato sala population de mutu sala bango kande na otoloba vraiment tout se pencher sur la jeunesse parce que ngande nazaboye na kolingate na trahir population nanga moninga très bien naza jeune alors jeune liboso nanga avenir raison alors na kolingate pour na 5 ans na bebisa makambo nanga et délai donc ba se pencher sur nous jeunes de redecevoir bangote ete biso nde toyebi limité na yebi également pour ça il y a commune à limité c'est moi limité pesinga nyonso na pe na olinga na zongi selaye na zongi sela bandeko il y a limité pour nyonso tout la pesinga vraiment merci beaucoup la population sans oublier le 20 décembre Tongo Mbangu carte na bureau de Jean Kadima Ozongi na yo eza numéro 50 eza nango ya makasité ba 1000 quelques ou bien ba 3 non c'est juste 5 na 3 et 6 komika 5 to Ozongi na yo Jean Kadima. Merci de me répondre à l'invitation à la biso je crois à Malasukate to za la besoin de penser na yebi ke Robima to Robima ya la tele boso ya d'abord za mbona ekolo pour remercier population na yo. Absolument vraiment merci beaucoup papa Alain pour l'invitation. Oui ils allaient parler nanga kande otoloba vraiment je pense que quand de Tcholoba, Torobima, Tozana Elike était population, à cause de la biso confiance, et ceux qui a sali biso confiance, Tozonga Kaka pour remercier, Wana, ils allaient également pour ça là, Oyo, Azali Nango Bosenga. Également, nous avons profité na micro, Nayo pour remercier, Bande Konanga, surtout entre autres Christian Mukendi, Josué Bajikile, na Bande Konanga Misusu. Oyo natangi vraiment maman atambola kino maman atambola le pese tangi comment on a été oh natangi de ce Juliette OK pese déjà salam naye et aussi na bande ko nanga nyonso ya limité bisika bazali na grand monde surtout Mombele limité Kingabwa wana grand base très bien bato nyonso surtout vraiment ba et ben na se pencher sur numéro 53. Voilà, merci beaucoup. Ça a été plaisir pour nous. Numéro 53, commune, il y a limité candidat député provincial de Molamboka, Jean Kadima Mbikaï, numéro 53. Au hasard, vraiment, espoir commune alimentaire, c'est bon voter. C'en est fini là, je remercie. Écrit Mateta qui était à la réalisation, montage, à Tranchoué, à Mondaïko, magazine d'actualité. Pourquoi pas Wilfried Samba, au Simaki, Masolo, image à caméra, il y a qui se connaît, elle est venue. Bisous le vent, pourquoi pas niveau à édition Simon Maman Medina quand même à la présentation je vous retrouve prochainement dans un numéro jusqu'à rester branché s'il est resté à programmer il y a Monda et pour vous c'est pour les êtres un vrai candidat nos portes sont vraiment ouvertes à venir et vous allez décider parce que tout le monde toujours avec un partenaire idéologique ça vous appréciez à la prochaine bye.